vie ekomelinga mwa pasi. Papa sala munene na mboka oyo asungi batu ebele, ba producteur ebele ya poto asungi bango. Izana ba mso asala musala bafuta ye mbongo te. Bakenda na banyongo na ye me akipakati. Mwami kakatano po bana bazotanga na ba université. Ndenge tolo babuye bokuti bango nyonso bavandi wana. Neti journal lelo moko takei. Ko penzi zo pesa nga pasi. Batu nyonso ya sunga. Kandengo lobi. Namonaka muntu te. Oyo akoya kosunga ngai, namonaka ye te. Donc, nde mwaka. Merci Nabino sont de retour en force avec Matika son un peu 4 DJ. Moi la Maïla aura toujours le premier. On est Neb Sarabino. Matika sont éprouvé, le bien de retour. Nazaki éprouvé, n'a perdu qui petit frère. Oh Yalanda Kingai Nasima. Mais maintenant là je suis en pleine action na zongeli bino reto première émission na zongeli bino nyonso obolinga Matika songolonga ba bébé en tout cas na zana no fraîche parce que un peu de voyage na ngai ba benginga ba petit frère nga kufi senga ke na zonga na kundaleki na ngai et puis na lila na famille na ngai longo quoi. Merci na bandeko nyonso ba soutenir ngai de loin de près bandeko na ngai nyonso ya presse nanu ya liboso Banet, ba TVA awa bazala kinanga elongo. Merci na de la nation Kleboa. Merci na yo pour les kinanga. Merci na Pichu Mangaya Kleboa aussi. Merci na Papi Games Kleboa. Merci na Freddy Akimbe tout le temps présent, mon ami personnel. Merci na ba Mike Lokamba, ba Tracy Pro, ba Gloria Olangi, ba Gypsy la Catalea. Merci na Binotu. Merci Lisusu na Merimba TV nanga propre. Merci na Picho Pacha Total Ikonko de Norvège. Merci na Papa John Makaya Montema ya Fifi Mvuka ba o balelay nanga elongo. Mais lelo comme d'habitude na FCBino de retour na zongeli na émission ba maman veuve. Oui na mars na zalakite. Na mars na zalakite yango tango na préféré na zongela bino na zongeli bino mbala moko na émission ba veuve o na salela bino tango na zalaka na quelque part. Lelo na zongeli bino na ko lakisa bino ba maman veuve. Après Kokufa Bamibali na bango ba artiste musicien comédien ba vivra ndenge nini ba komara ndenge nini lelo to na ngaba awa to ko luka moi sa papa chef o boyebi ke atika ki biso makala merci to na makala to luka moi si a papa chef o atika ki biso kala mingi te lelo abengi ngai albina ya rotala ndenge ni azo vivre après kokenda mobali na ex groupe Elombe zo sungai ex ba Eve oyo papa chef asala Izofutama, tozofutama te. Merci na bino nyonso Fodi Akimbe babi mikolo yo to chambo malakati quoi. Mikolo babi ezali kamba relation soki ngate. Ngai bana ete a boke koto. A bozongi boy. E bon na katikati to loba nini. Lelo ngam tunana idéologie o batu nyonso ba Hollanda. Mama biso leki mama mino na Olamba. Oyo na oyo ekokanite. Keba na petit frère azobuleke yazoloba o na oyo ekokanite ezaye keba. Aux films pour Matika Songolonga bébé toujours l'idée toujours l'écolo lelo nazana kanda oyo na oyo kokanite et kokokana pété quoi et kotika rappel jamais kokokana. Merci beaucoup na bandego nyonso botala biso en tout cas ndenge na lobaka maman bisa leki maman bien na Rolamba rien à dire c'est Matika Songo belle nga bébé Kleboa toujours likolo na ebike to na makala awa bozo sentir kaka Fodi Akimbe bana bazo ya bele batu bimi en tout cas on va appeler avant to benga moi c'est papa chef Fodi Akimbe comme d'habitude comme bon mécène ça veut dire que baolia baomela baosepela na sima nango ba remercier Nzambe tala ningi bali muto ngando babosa mukili bazulu fotika na bon Picho Pacha Total Ikonko na Norvège Total sa mukili ver kasangul tolika
Ok, merci. Le temps to luka to benga moi ça papa chef ndé na bisa bino to kena nango direct. Matika sont toujours en pleine forme na zongeli li solo. Na relaxa bino vraiment ba veuve nyonso, ba o nyonso, ba kofela, ba mibali ba artiste comédien nyonso, ba artiste musicien, ba maman na biso ndeni ba vivara to tambola na bino elongo tozo benga e. Toyeba. Allô maman, boni. Bonjour papa. Boni yo, oza bien? Naza bien. Ah, tokoti déjà na avenue na yo, tozo tala, tozo luka déjà. Olobaki numéro combien? 81. 80. Toleki déjà église moko catholique après tozo leka pe école moko boya wa. Ah, déjà bon pour Sanaka. To pusana kaka. OK. Voilà, je merci beaucoup. Voilà, je pense c'est ça moi si il y a papa chef Fodia Kimbe. Merci na Doris Mariba. Merci na Nadine Koutoula Olela Inanga. Merci na Blondine Kila. Merci na Bijou Kingo Nanga Or. Merci na Bandego Nyonso Balela Inanga de près ou de loin. Merci moni na oboa otese ko lela Inanga te. Na benga kio obai nango benga mo benga ngate. Tolela na tango pasi to sepela pe na tango esengo Fodia Kimbe toleka tokokende malem boko big. Freddy Nasio moni moi sa papa chef to vanda siko to sola mon qui to eba ndé na expliquer nous na nzela ki na nzela après ba mort ya ba papa na biso ba artiste musicien comédien famille tikala ndeni évoluer ndeni na bike bat na poto bozara na pousser au monde basi ya ba artiste au ba s'appelle Sarabino ba maman ba bota biso mais bomba bakisangala bofungola makito boyoka ba ope ba ramete mama bo banda déjà rouler mais na ba act ndeka to so tokota. Merci Andé na Sibino na début émission que lelo toza et pas ya moi si papa chef oyo totika biso kala minité lelo toya ko sola na après la mort de son mari, comment elle évolue. Elle évolue ndenge avec ce bateau bazalaki tant papa azalaki en vie bazalaki pekaka baza to bazate nabi que et ça rabino pas si mini émission tant dans ça la mutazaki na succès après succès nae tala ba condition to comment tala ba condition famille comment on a biso bana ndé tout tikalaka. Merci comme ça na Willy Bonté la ozo kanate mutonanga kati na linga so na zo ka sala nga bien. Fafa de Jésus, il y a un wana, tout cela na maman, na suis que bozo mon maman boni. Voilà mon papa. Nabike bat bazota la siko monde entier, bazota la madame chef au combo ya papa daki papa chef na habité, on s'est présenté nano et puis européen sabiso sous ba détail soit après bato barota la siko, so lingo s'est présenté ndengeni. Na ko se présenté boy. Ngai nazali mwasi ya papa chef. Papa chef abalaki nga na mbongo koboti bana bakoli bazebele baza na université moko ka atikali na humanité. Kombo na ngai Lusamba Kazadi Charlotte ye moko abanda obenganga Charlie. Donc nalongola ikombo Kazadi na koma Lusamba Kashala. Lusamba Kashala Kazadi wana na moni pe nani Niclette Bijou Kazadi na pe sur mbote place oza. Mais maman lelo ce tobito betano le solo mom qui avant to comme na actualité. Ce lelo tobito betali solo na papa chef bolinga na ndeni bo banda ndenge nini. Ngai na papa tolingana ikande batu nyonso balinganaka
amonaki nga asepeli na nga kai mpe bolinganaki wapi banda koleka to papa banda koleka to papa banda koleka nzela moko to banda komona o mingi nayebi te. Papa amonaki ngai toloba na aéroport nakende kotika ndeko na nga aza kovoyage oke Mbuji-Mayi ye mpe amonaki nga awa kana Kinshasa. Ntango amoni nga azalaki mpe na ndeko na nga moko basalaka na ye toyebanaki na ye aza ndeko na nga atunaki ye asinteresaki na ngai epa na ye ndeko na nga ayaki mpe asololi na nga nalukaki mpe namona ye tomonani mpe tosololi malgré bandele ezalaka mikakatano mwa mikakatano wana elekaki nsima makambo esimbaki apesaki bambongo na ye abalaki nga komaki na ndako na ye na avril awa tozokokisa 30 ans de mariage. Avril awa 30 ans de mariage, donc c'est que ça fait longtemps, ça longtemps tala 30 ans de mariage. Bobandi ko évoluer bolingani. Tant bolingani. Obandi no momba koko so mo nyoko la ende ezaka mobali so zo landa mwasi liboso yaka toujours ba problème asa lingi na ye mazo sala neti ya lingi te. Obanda ko nyoko lendenge ni. Ah papa. Kane tozaka mwa lolendo ti. Okaliso babe waki lolendo nyoko la boye. Anyoko maika nde mibali nyonso banyoko amaka me alembaki te. Po toyokanaki sima na yaki koboya. Na boyi ye pa alembaki te insistaki makasi pembeni ya papa na nga. Donc moi kokoso ezalaki mwa makasi molende na ye nde na yaki kondima susu. To yaki kovanda. Papa chef ayima mobali. To vanda ina biso très bien. Bandi apesi mbongo alibala bokomi ndako moko. Ndako liboso bozwaki ezaki. Ina Yolo Seeds na Deni numéro 15. Numéro 15, mwana liboso bobotaki komoni nani? Mwana liboso tobotaki Kanda Kashala. Aza awa kaka? Azali. Vous avez combien de bana? Vous avez 6 bana. Combien de filles, combien de garçons? 3 garçons, 3 filles. 3 garçons, 3 filles. Tant bolinga na papa chef. Azalaki déjà kosa la comédie, to azaki non kosa la théâtre, to yebaki te kazaki acteur, comédien. Te tango nga tolinganaki na yebaki te ke ya aza comédien. Mais azalaki déjà bato bayebaki ye menga na yebaki ye te. Po tango wana mambo ba télévision ezalaki loko lelo te. Bayebanaki penza te na télévision bazalaki ko jouer na basalle. Wana troupe na ezalaki théâtre de 12. Andako jouer na basalle na yebaki te. Na yeko yeba sima ke asalaka théâtre. Mais dérangeaki penga te. Mais loko wana pe bendaki mwa kokoso. Kokoso et déranger que te me bende mo kokoso tango yoko yeba déjà si babali to nanu te balingai mais nayaki komona ke bato théâtre bazaka aventurier bazaka basi belé yo esala nga subiente ebendaki biso sumwa matata mais tango boboti déjà mona liboso to nanu te nanu pe na ye na ndako nete mais na boya ngai bozaka basi belé bozaka ba aventurier ye pa mekai ko expliquer nga esilaki nango toyokanaki susu oyokanaki bovandi place moko lelo oyo papa chef atiki biso nayebi ke bandeko boza tellement belé bozotala émission oyo nde nayebisaka bino ngai naza wana mpona kosatisfaire bino na babesoin na bino nazongeli nanu le 8 mars oyo ya ngai na bandi mars sikoyo na avril parce que nayelaka bino bamaman veve nazongeli yango lisusu tosalaka nde tokana nga na bino Fredi Akimbe ebi ke bile mondo prêtre de votre prêtre alati pantalon mikolo nga na olata mama tobeta lisolo sikoyo papa chef bokomi ndako moko bobandi kovanda papa chef anda ozala ndenge nini na papa chef na papa ya ndako kombo na ye nanu vrai kombo na ya ndako
Kombo na ndako ezali Kashala mwana Ntambwa Joseph. Kashala mwana Ntambwa Joseph moluba loko Placide loko ayo. Bopona na epeka ekolo. Ozomona na déjà na bo jeunesse déjà papa chef a un problème. Na se anda olinga to kenda ta wenza msa anda oketika yo Oketika yo. Te, anda oketika ngate. Maki na bien. Wenze na okende, bisika nyoso na lingi na okende ngai na ba famille kotala batu ba matanga na okende. Mais kolekisa RT. Ko exagérer pété. Semaine moko ke matanga mbalambe misatu te wana yosimba te akolinga te. Simba te mais lelo so tobi tali solo. Bondoko vivre ndenge ni na papa chef à la maison. Kashala wana nanda kwa zaki kashala to zaki ka papa chef parce que libanda déjà ceux qui battu babi batambusa micro ba témoigner pour na papa chef mta témoigner mabe à papa chef azate. Déjà na TV ndomo na papa mon responsable trop français éducatif donc et là que bana na nanda ku bazaki toujours bien éduqué parce que yemoko ande ko réflecter en déjà ta na télé batu bayibi makamna lo baiza la quelque soit banzonzinga sala quelque soit ba pièce belé à sala. Mais Nandaku, Kashala zaki ndenge nini. Il était un parent ou bien abandako mema toujours comédie na nakati ya ndako azokipe bana te tona mama. Papa wana amona na moya koloba te. Papa wana zalali papa moko responsable. Papa wana edika bana ne kitoko makasi. Exemple ezali aveni oyo soki bobimi botuni témoignage na ye na bana ya baninga ba voisin ba koyebisa bino. Donc azalaki papa oyo ya banda osala na TV. Pato ndo mone méchant azala kanda ba français belé. Umona so bokuta ina batu bayebi ga oza mwasi ba chef mama uvanda kana inde nini o supporta kaka. Mais biso moto vanda na ye bana ne bango yo. Oyo batu bazaki kokanisela ezaki yango te. Po ye moko azaki mso aye tovandi na poko na sima boye libanda azoloba batu bamona anga méchant aza méchant te nazaka ndie très sévère. Aza méchant te. Donc azalaki méchant te, azalaki papa moko bien. Boko libana ne kitoko, éducation moko ya bien. Po jamais okomona mwana papa chef alati pantalon ba fesse. Ezako simba te. Aza soki ndenge nini papa bakoyoka na te akozwa punition oyo ekoki na ye bana bato mosusu nazoedike bango na nzela so akutani na jeune garçon alati pantalon akitisi fo atelemisa ye matisa pantalon so akuti bana bazobunda koleka te ata azaki presse ya ndenge nini akotelema akabola bitumba ye azalaki koloba ye azali éducateur ya bana donc ye azalaki trop bien. Nazali koyebisa kamemba ata tango azalaki nazoyebisa bato obino bokanisela na yango aza na ndako te aza papa moko bien exemple bana na ye nyonso batangi classe o nyonso mikuse mona baza na université bamususu oyo ya mibale aza na poto Jonathan Kashala ana Paris na Nantes. Donc akolaki très bien asilisi na yese nzambe basungi ye a voyager donc baza bana mo bakoli bien jamais ayela oyo basentaki ye asentaki baye na mwasi te mpona nini éducation ya papa azalaki bien nga moko mwasi na ye nayebaki omwana azoyebisa nga yo soki ovandi awo bana bokota na lupango boye babanganga babanganga po nini yebisa bango babanganga te nalingi bana mingi nazalaka nde très sévère nalinga mwana oyo azosala makambo ya bien azolanda logique aza bien. Chef azaki trop sévère na éducation et puis na makambo bana nde balobaka papa oyo ayebi kobatela famille te seki aza papa mabe quoi. Il faut dire pembele na pesi yo mbote mutu na ngai mais sikoyo papa chef tokoma na actualité na tongo mombo papa chef alamuki aki musala o bozaki na ye abimi azaki bien to abanda ikobela na ebité mais ndenge bato alobaki azaki bien en pleine scène papa chef akwei
hôpital kokende nyonso yango wana ezalaki na ndeni papa chef andaki kobela avant bima ndako to bajour wana azalaki bien te mais azosala effort ya koke mosala. Papa chef abeli te. Papa chef abeli te. Tovandi en tout cas elekaki ata ba 3 semaines alobaki eloko moko te ezosala epasi po azalaki moso oyoka Charlie moto ebeti na Charlie ndenge nakendeki naokaki bien te mais ezalaki te tokumelaki quand même à peu près ba 1 mois azose plaindre nelo te jour wango ezalaka le 10 octobre azalaki na tournage ayele kwa depuis ka lundi nango ayebisinga vendredi tozala na tournage eleki nango tokomi jeudi na pokwa ayebisinga lobi tournage eza fona longwa awa lobi na ba 10h on a comme alimete ba 11h 12h tozala na tournage tovandi na pokwa wana tozololi bien libanda bana nyonso tozololi bien tolali pe tolamuki mpe na tonga munda lamusi ngai ozolala ozomela yo osala makambo malembe lamuka mpo ozala presse te alamuki mpe abandi obongama kape na bimi libanda moko likolo eyindi mbula esali nayoki abengi nga Charlie mbula ye mbula ezosala yaka obongisela ngai oyo ede ngai na bilamba oyo nakende tournage na mbula ekomela nga ekutanga kuna nakoti mpe abandi obimisa bilamba tia chemise oyo tia oyo natie mpe esili alati mpe amemeli esaki nayebisi bon sikoyo oke nzala nasi nabongiselaki yo biloko ya kolia ti abi te na olinga te mbula ezwanga koto zwaka gato mibale etielanga na saki nakende nango na olia kuna nazwi mpe gato natieli na saki bien nabongisi namemeli ye mpe saki tobimi mpo nazalaki na ndako te nazalaki kuna na ndako wana monene nabimi namemeli esaki tobimi libanda aye kokanisa mwana Rachel abelinge papa transport ya classe abi mami kende yebisa mama pesa yo so nazongi na pokwa nakozongisela ye abimi mpe akomi na balabala abeleli ye lisusu Rachel soki na ye na pokwa wana apesa bambongo na baparfum nazwaki Rachel abi ça va papa akei kokende nyonso yango wana avandi moi momba tovandi na biso na bana to naokaka nzoto elembi nga nakende priere nakoki te nayebisika bango moi nabima eza te nakoki bien te natala tension natali tension eza ya komata nameli kakisi navandi namonika bato babandi oya wana ba 18h bazoya loka bayebi nabelaka baacteur nayeba ye ya jetaf bafille mibale na garçon moko mama papa azate ngai papa azate nde tournage nano aye te yo tozela ye bapesi bango bakiti bavandi libanda ngai mpe navandi na kati yere moko nabimi na ye vanda na bango ngai me bino papa suspendaki bino te siko boyoluka mpo anini bolinga mosala te boyaka répétition te o te tozalaki ne rendez-vous lelo ngai ndi ayebisi nga te ke boza ne rendez-vous o te tozele kaka ngai bobenga ye o tobenge nimero na eleka te ngai bia soki azotourne akangaka telefone tovandi miniti namoni baleki na ngai mibale baye bino boza na feti lobi lelo boye mpo na nini lere oyo 18h oyo ozobenga na biso epa na yo toye kaka toye kozwa banzungu abi Rachel bimisela bango banzungu babimisi banzungu oyo te me bovandi bokende pa na bino te po anini oyo boke kolambamba biloko alobi bavandi nakomona bato bazoya me moye baloba likambo eza te liboso bayaki bayeba likambo bayebaki deja depuis soki 15h soki 16h kana yebi te ngana ye koyeba ba 21h ti bato nyonso bazoya baoyo bazoya bazozonga bamosusu bazozela bango na balabala baozongisa bango wana baoluka ndenge nini ya koyebisa ngai baki te nde kaka moko ayaki akokaki te
tayo yebisa o mama yoka balobi papa akufinga te papa akufi te après ke tournage nayoki sikoyo bien te ngai bino boyebisa ngai fifi boye ndenge nini oyo ozalaka bongo pwani monaka bato bakoti na kolela banda mpe wana ti lelo namona ilisu te komona oyo asu komonaki ye ntango abimi mokolo ya tournage komona yo omonaki yesu na cercueil oyomona esoka na cercueil ntango ozovanda ozoreflechir yo moko mobali olalaki na ye azalaki bien abimi ake mosala asoli na mwana na ye ya suka wa mwasi ya mokolo ayebisi ye aoya kopesa mbona baparfum na ya transport kokendaki ye wana kokende nini nyonso yango wana yo moko ntango osala analyse examen de conscience liwa na ye eza ya nzambe nde tolobaka biso bato tozalaka na miso mibale to liwa yango euti wapi parce que yo ovandaka na mobali déjà 30 ans oyo bozosala seke déjà bozalaki na 29 ans oyebaki ye bien koleka bato nyonso oyebaki ye vraiment bien subitement boye akufi conscience na yo elobaka nini mpona papa tika biso eza liwa ya nzela moto nyonso bien sûr tuka na ebandeli azalaki na mituna ebele na motu na nga donc lokuta mabe nakozanda kokanisa bake koboma ye bato babengaki ye na ndenge ya mabe to poison to basali ye nini akomprenaki te mais sikoli nde naye kovanda nga moko naye omonaki eza liwa ya nzambe nzambe nde alingaki akufa bongo azalaki moto alingaki nzambe makasi malgré misala na ya théâtre akokaki kolala te sans que aprie polie mosunga na kolala na ngai nasambeli te me ye akosambela donc eza liwa ya nzambe tokosela motu te toloba motu te nzambe nde asepelaki akende bongo anyokwama na bamaladi te asalisa bato badepense te mpo ye moko azalaki kaka kovanda abi ashali nga aza pauvre soki lelo maladi ya makasi ekangi nga nani akosunga nga bato bazali bakosunga yo mpona yo kotiaka makanisi ya boye me nzambe alingaki ke oyo abanda kokanisa wana ekomele te akende na pete akende na bope te ezinayaka eza ya nzambe kotia motu mosapi te nzambe nde alingaki ezala merci nzambe nde alingaki lelo papa chef akenda me balobi ndako oyo ezalaka na bato ya mbongo eyambaka bapaya ebele me mokolo moto wana kozala te to moto wana kokwea bato bakodimine eza lokola yo na ye ngam nasala boyebana me lelo oyo okoma kolekela ngai moto nasalaki boyebana fode akimbe yo oyebi makambo nayebi ke ezotouche bato ebele émission oyo partout boza lelo artiste akei vie etikali ndenge nini parce que papa chef azalaki artiste comédien oyo asalaki trop asali mpe na bato ya bakombo ebele ayebanaki vie ya papa chef compte ya papa chef parce que nandimi te que papa chef na logique azalaki nango na sagesse na intelligence azalaki nango abombaka te je sais pas mais wana eza biso bato totala na kibomoto lelo après papa chef la vie continue comment ngai nakolobaki après liwa ya papa vie ekomelinga mwa pasi po papa atiki bana papa asali mosala monene na mboka oyo falaki nabimisa badiplome na ye ya mérite eza ebele papa asali mosala monene na mboka oyo asungi bato ebele baproducteur ebele ya poto asungi bango eza na bamosusu asala mosala bafuta ye mbongo te bakenda na banyongo na ye me akipaka te baka acharlie eza biloko ya mokili osala eloko te aza motu un jour azalaka na posa na nga lisusu baza ebele mais
papa atiki bana bazotanga ngai naza na mosala moko nasalaka te mpe naza maladi moyen kotambola na bamoi boye eza te oyo ye moko ntango azalaki komitungisa mpona nga makasi mpo na mayele ya bomoto toyebaki ke ngai nde monakoke liboso mpo nazalaki na tension ya mabe zotungisa nga kwa nzambe azwi ye natikali na vie moko ya mwa pasi eza na mwa mikakatano mpo bana bazotanga na bauniversité ndenge toloba boye bokuti bango nyonso bavandi wana neti journal lelo moko takei journal lelo kaka te bazokende te mpo deja mibale na longoli bango na classe bavanda nano oyo aza na classe asuka asilisa oyo aza na 3e asilisa ntango akosilisa totala susu moko lisusu atanga donc eza vie ya mwa pasi oyo ye moko abanda kosala te abanda kolinga te ye mpo na ye bolala na bino nzala me afutela mwana classe nde eloko mpenza ezopesa nga pasi bato nyonso ya asunga ka ndenge olobi namonaka motu te oyo akoya kosunga ngai namonaka ye te donc nde mwa pasi moko kosona za nango. En tout cas, je n'ai rien à dire, rien à commenter. Ce que je bimsi ma misu. Et bon, je suis musika osani. Nabi que eza tellement passé. Artiste, musicien, quel que soit comédien, nabiso, to s'appelle Sabino. To pe Sabino o bolingara. To sala nyonso pona bino, bo sepela, bo va na parler banini. Mais boki maman lelo deux bandeko nanga ba okende sous classe te po ba sacrifier pour na petite sœur akende classe. Nayebi que bata bonne fois baza ebele na poto ebele. Les meilleurs oyo eza na siège ya maman. Bo benga ye. Bien sûr benga ye po yoki mawa. Benga ye pe po loba ke pesa nga identité na yo. Ata ya moke ata 1 euro. 5 euros. Eza yango elo te pona mutu moso. Mso 5 euros wana pa na biso. Lelo to opelisa moto to olamba. Parce que pilier oyo abandaki kosala que ndako et vivre azate azaki ka loboko moko. Lelo atiki ba jeune na bomoni mibaleka ya basi. Tosala bolamu polo binzambe afuta biso. Tosala bolamu te po mutu mokili afuta biso te. Lelo na groupe oyo abanda osala évolution zandeni ex bata groupe balekaka moi fin du mois yaka depuis akenda na groupe elombe to ka tango bakundaki bapesi yo mokongo bakei otikali yo moko bunda na bana. Elombe asungaki nga nakoboya te ntango matanga esili elombe ayaki na troupe ne mobimba na enveloppe na bango basungaki nga. Mais aza pe moto ana famille nakotia motema te ke chaque fin du mois ayaka akabola de famille ekosimba te. Donc asungaki nga après matanga asungaki ngai ndenge esengeli ndenge ya kokisaki. Eza te ke chaque fin du mois natia motema kande na yebiso chaque fin du mois namonaka nanga moto te. Famille et mon papa chef. Papa oya famille eza mwa pasi. Eza mwa pasi. Papa chef azaki na bana ne ya mikolo bazali. Bango nde toza na bango sikoyo bayaka otala bandeko na bango so baza na eloko bapesaka bandeko na bango basungaka nga. Mais ke famille ya papa boye bazate. Po banda pe balongola makolo ka mokolo bapanzaki matanga ti lelo na namona ata moko te. Ya kotuna ke bana ndenge ni namona bango te. Nazaka ngai moko na bana na ngai nyonso ya papa chef ndenge toza.
so nalobi nyonso na bayaya na bango. Merci tomoko malasuka bandeko tobeta lisolo oyo partout na ozulabino moi si sans souci na ozulabino moi si lisala na ozulabino moi si papa Doudou na ozulabino basi nyonso oyo nazaki na posana pesa bino ba maman na biso batikale to yo ka vie ndenge komi nayebi ke bosunga trop moi si à Pepe Kale bosunga trop moi si à sans souci na moi si lisala ngomba da Silva mais to balusa nano ventilateur koto nasu bozomona ndako place mama azovanda na condition oyo et puis bomoni place à utaki msuku nezaki 3 chambres na salon na cuisine mais na douche na kati mais lelo aye na 2 chambres oyo bomona biloko musuku to ya ndako ekoka a te sengela bateka po kaka bandeko na biso basi na mibali ba survivre na ebite eza ko toucher nga vraiment na motema nga pe na raisonner tango mama na nga kufara na ndenge batekaka babilo na ndenge basalaka liwa eza pona mututu lelo yo koseka le ebite nga na otokofela petit frère car mercredi passé nde tokundaki mais nazali pe na baninga mosusu banda kobenga nga nyonso basenga libanga na bwaka bango maintenant nazwi matanga bengi te mais na bengi ye na yebisi ezaki pe kate po tindela nga mbongo mais po assister nga ta na appel na yo merci na papa John Mary Mbate bafie na ngai merci vraiment na bino obosali po na ngai 2 personnes wana na longoli ba chef na nga musala na longoli ba Fredi Akimbe na longoli ba Gypsy la Catalea de la nation Pichumangaya Kleboa Mobimba bandeko na nga vie du public bazaki na ngai bandeko na nga Congo number 1 do ba journaliste presque net balandenga ba consolenga ba kotizaki pe mbongo na bango merci maman bandeko ba otala biso siko monde entier s'adresser na public à papa chef s'adresser na bateau papa chef à édifier à pesa à ça la pièce mon boy pesa conseil moko boy lelo bato pe ba changer pour papa chef à lobarelo mon na TV pour papa chef à ça qui le mon boy lelo éducation msu yanda ko msu papa mo alanda ne papa chef a jouaka akoma pe ko maîtriser famille na ina ndako mso banda ko kate ma comment maîtriser s'adresser na bato wana siko nyonso ba le monde entier partout dans le monde ba live webisi bango nini lobela bango oiza na kati ya motema na nazo senga na ba o nyonso bazalaki kosepela na papa chef nayebi ke bato ebele bazalaki kosepela na ye bazalaki kobenga ye to bamoni ye na nzela papa nalukaka yo papa yaka famille nange elukaka yo mwasi na nga na bana baproducteur baza na poto banda kobenga basi mibali bamaya bango nyonso nabosani maya te nabosani bango nyonso te nasengi bango kaka toza na RDC kisungi na bino ekosalanga bien na bana surtout mpona classe ya bana yango nga nazolela kolia na Congo na RDC tomesana classe nde eza na vie na Congo classe nde vie na RDC nazosenga kaka lisungi na oyo nyonso abandaki kosepela na papa chef asepelisa ye to na likambo moko boye aloba epesa ye kitoko esala ye bien asunga ngai na bana ba producteur nyonso ba actrice nyonso ba acteur oyo baza na mikili ya poto banda kosepela na papa bato nyonso vraiment oyo nyonso amonaki ke papa azalaki papa na ye asunga nga na bana asunga na bana Sida Bilele José de Londres nabike motema malamu etonda yo venanga José de Londres ota obenga ngai na matanga merci na yo malgré nasalaki mabe ya koyebisa yo te obengaki ngai
mbongo osala ki feti monene ya mwana na oyo anniversaire na Suisse oyo bato bazangaki place à revanda batelemaki par-ci par-là. José de Londres Sida Bilele tango yango oyo ya kosunga mama acteur nyonso Ansuluzolo Dominique Meta Mamulopo venanga Janify Apo Firenze la Duchesse Duce bino nyonso. Il est temps ya kosangisa ta 10 €. Meta 10 €. Meta ojoa pena na papa chef oyebi. Voilà, nazo pesa yo 10 €. Maman bokotinda emsu 1000 €. Boyebisi mama chailoro moko boye wana. Oleto tindara. Mais chailoro moko boye eyedaka yo kofuta classe ya bana meko lia to ando tinda na biso na fin de mois 100 € kaka maman so azwi 100 € acha provision. Acha huile, acha semoule, acha loso, acha nini biloko musu to dame to débrouiller. Et puis Mike Lokamba bina pesa message moi si moi otaki Suisse ekin aibi bilamba ateki yango akabeli bato mususu. Moi si wana aekin akusi bato kaka na bekol akala banini. Ok moi si wana ngam tunasala ye bana José de Londres ngam pe mutu na fula ye. Ceux qui parlent, ceux qui n'ont pas de communauté. Zongisa bilora batu. Oyibi bilora Mike Lukamboro zongisa. Na ko s'en charger na. Maman, on va bakisani mpoto silsa. Na bakisaka Meta. Meta za mwana ya papa chef ye moko ayebi. Na kamwati lelo Meta luka ko benganga te. Poso kazaki na numero na nga te ngazwango pa Elombe. Ezali Elombe aza nango, Irsila aza nango, fale aluka ngai. Apesi ka mbote, ebisi abosa na mama te. Bosa na mama te Meta oza na baleki. Bosa na bango te. Yango kana zaki nango. Ok, on est arrivé à la fin de cette émission. Je pense que bao esali pasi tolela kara na motema te tolela na acte ba ope bo sepelité to blessé bino to sengi pardon particulièrement ngai bebi ke ceux qui na kotine lo moko bo na lisolo mo bo na roma trop fragile to sala rande to kana ina bino merci na bino nyonso ona oyezo ko kana te pona musala. Na osepela numéro oyo eza na se mama benga nga ata po 2 semaines. Ayebisa ngai mati mwana ngai merci beaucoup. Lokola ba musu ba benga nga. Bolakisa ke botiki ete. Toi qui poto sepela te, toi qui pe poto pesa mate, mais toi qui poto lo ba vérité. Excuse lelo papa chef azate. Bande on a vu ça basi batika lelo éducation à moi si lelo na Congo est comme trop riche et comme mingi kolandela mwana moi si fois tanga égalité moi si na mobile égalité exact souté ko mobile phase à l'école moi si non nion sotozo sala et au foot ma anase. Merci Nabino Fodia Kimbe, merci na bandeko nyoso papi Gemelas le plafond de Genève. Napesio merci bandeko yangai nikim poto venanga Jani venanga Jani fa et puis venanga Jani sita chunga motema yanita sita mikolo bazo benga ngai moto ankolo ngana bango très dîner à la raté moto ankolo bo mesana mais bozong sabilo ka Mike Lokamba soit disant Paola na ebiote j'ai aimé sa makuta moto na ngai papi Malanda. Na pesio mbote Nadine Paluku ya wana Junior Kosa de Londres era Ramses Paulin Bwanga gaz venanga li 5 kg Yannick Paki venanga firmer matoto BBM Fabous Pembele ya wana papi les rois carte limitée na Maroc. Je te salue là où tu es. Nani Osusu na bosanité Blaise en Fumo na Roissy ya wana na pesio mbote
Junior Zara na Bruxelles ya yo yango wana pe millionnaire Anaclé Boka ya yo yango wana Fodia Kimbe Joe Mosengo na Lyon petit frère propre yo yebi tant tozara no na Potoville to beta masole belé petit frère na ngai Pichunyu Jack papa na Ketia na Tony ya yango wana na obwaka na ngai kaka bato. On arrive à la fin de cette émission. Fodia Kimbe Baolia Baomela Baosepela nasima nango ba remercier Nzambe tala ndenge balimtanga ndo bosana mkila bazul fetika na bon Pichu pacha sotali konko na Norvège Fodia Kimbe tal sera nzela na obima poto kende mbala mo